Merci Nabilo Batubozuli Bakou ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko totia l'océan du Congo bisika oyo to panza kampoke bisika oyo to tiaka litono na nzete po ete to benga yango malamu esiko to ali ko sensibiliser ko conscientiser ko mobiliser ba peuple congolais pe kolongola bango na bolema pe ko tel sabango ete l'état zali moyini l'état zali assassin ezali bongo esika oyo to ali ko sala mosala ya Jean-Baptiste ezali esika oyo to zali bongo basinzili pona ko beta kambela kolobala ba peuple congolais ete ngonga ezali mabe esengeli ngai na ototele mapoete to bundele kolo abiso pe to katatina likambola biso esika o totelemi ferme fidèle lokola bakuka pola kozela liseko ya République démocratique du Congo esika oyo tozali bongo komo kundolo maloba ya koko la biso le laboureur pona kolobaka la bilo ete maloba oyo alobaki la biso beche fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezu partout dans le monde ezu na molongo mobimba ezu na chaîne de la libération ezu bobele chaîne moko le bakala bilo solo na tango oyo sengeli pe na ngonga na yango pe ete kutana ka monoko te bande ko balandi pasi pe na République démocratique du Congo le loto kotel sabilo ete boni peuple congolais na bolema longwa kati la bolema telema le loto koloba pona nini lamuka e bomi lisusu etumba la biso pe lamuka la lisi biso mpongi ya ba bébé pe lamuka eye lisusu ko trahir biso davantage pamba te na ngonga o biso tozali to koki ko tambola boyete to sito pesi toli pe tolembi e loko nini silaka te yeso akufa se kwa to batalo kwa ba congolais boni botalani na baba accusation sur accusation to comme sur ngamba Félix Tshilombo ah et loko nini boko distrait peuple congolais Bible na biba tumbele soki bayoka nite bakabwana bokabona na babemba te ezalaka boyete en tout cas peuple congolais to longola kata distraction oyo to bunda etumba ya malamu Martin Fayulu m'a dit na congrès na ebolandi de gagner lobaki et bazo continuer ko sala yango le candidat président de la République Mouzitou même ou tu koloba yango le candidat président de la République où est le mal qui commande qui donc kaka bino ndi bato boko za candidat Mouzitou te et c'est ça bon niveau distrait ba congolais vraiment na makambo la bino oyo zo pesa biso mutu o le biso to bunde tumba oyo Félix a commis dictat Félix promet au peuple congolais la mort alobi yango tout bisika kei et puis ba congolais ba betele baboko Félix azolo bala biso ete ba prison e kotonda au lieu na tawa na tozala inito funda Félix to porter to que le funda to porter plainte contre Félix mais ba congolais ba trouver ngo normal Félix aza ko intimider biso Félix banda côté qui pouvoir neza ka bilaka peuple congolais qu'est-ce que vous voulez soki mobali na mwasi boza ko bunda to baninga mibale bon comprendre que mutu moko aza makasi mutu moko pa aza utile mais essayer na la muka bokele koyokana na interpeller conscience ya CG Blanchard na bengi CG Devos bokuta na bosolola botika ko distraire biso temps o eza ya makambula bino te to boy na biso koyoka bino ce sont des bêtises o bozo sala la biso lelo ce n'est pas bino batu boko distraire peuple congolais na niveau oyo comment vous continuez sur la carte théâtre comme ma peuple et tout le monde biso to bundi to zonyo kwa ma il est des enlèvements assassinats baza ko menacer biso ba menace de mort mais bino bo vandi wana poto yo kaka ba discours ezala ngo non fondé de lelo li la ba chaîne to lobela Congo Libération aujourd'hui to zongi les sous sur la théâtre non CG Blanchard CG Devos beaucoup tanabo solola tozo kele na élection oyo américain financé mbongo est-ce que ça ko interpeller conscience stabilité bokende bo solola boyokana bisika o mabeza laki bo réparer yango botika kosala bakisation ko porter lango le côté bakisation ko déformer ba vie ya bato ko sala biso le côté ko la kisake océan daza mabe océan za kolabo océan te toza la posa ya makambola te toza la posa océan ya kala kisa de quoi tu es capable Bruno yaka to bunde tumba to telema parce que pays est envahi bande kolangai ba burunde bangola ba koti ba epe kolia tango yo moko zo la ba distraction toza na tawa na te distraction biso to ko éveiller conscience à peuple toza na temps oya koloba la peuple mobilisons-nous comme un seul homme to bunda parce que bina moko bokenda ki boyoka kindeli bayoka la ki fo bakota bango nyonso mais ba Ugandais basi bakota ba Rwandais basi bakota ba Burundais ba bango moko ba ekosani
Et c'est pour ça qu'on comprend que ça théâtre est est. Tango mboka la biso zo kende, ba imposer biso élection, na ba commanditaire na ba décideur. Awa dossier Muzitunde asa mutu mabe banda azwa la muka Muzitu asala la kalongo le côté. Qu'est-ce que eko pesa la peuple congolais? Eko bakise la peuple congolais ni discours wana. Disque wana les a déjà déraillé. Ça a plus de sens. Tokobina yangote comme archaïque. Disque elle est allé chasser les Ougandais, les Burundais, les Rwandais, qu'on fasse la guerre. C'est ça disque au Congolais à pour ça. C'est ça les vrais discours. C'est ça les vraies sensibilisations, mobilisation. Nous avons plus le temps. Il y a koyoka ben sanité la mato inabiso. Il faut tout dénoncer ce que Félix Tshilombo est en train de faire dans la République démocratique du Congo. Et unissons-nous comme un seul homme. Pour autant foutre dehors les gens qui nous maltraitent. Le pays est occupé. Peu importe l'élection la bino. C'est toujours occupant de rapporter. On a fait 3 élections. Qu'est-ce que nous avons à voir dans la déclaration? Qu'est-ce que nous avons à voir dans l'accusation? Tribunal les Awap. Muzitu a les droits à la candidat président de la République. Il a dit tout haut. Martin Fayulu a les droits. Il a dit tout haut. Mais maintenant, Bobunda Bitumba Yabami Bali. Il y a Congo, Oboso Lingabo Zoyango. Congo est envahi. Les Burundais sont là. La balkanisation est bel et bien là. Arrêtons avec les discours persuasifs qu'on passe à Congolais de l'autre côté. Bon, tu sais quoi, assassiner le peuple congolais avec vos critiques qui n'aboutissent pas. Tout là qui c'est le peuple congolais, que nous ne sommes pas des lâches, que politique la mission sa faiblesse, que Félix Yoza la politique à Bakasité, parce que toi tu nous as trahis, tu es notre Esaú. Alors tu intercalé ma ponami oyo ba pese le biso yango misolo oyo boza komona baza kobimisa la biso ba candidat. Au Congo, où sommes-nous aujourd'hui? Mawa. Mais là c'est ko condamner nzambe te patinda biso la mboka oyo. Il faut que to ça ile musala makasi. Pour bande ko biso balongwa ba travaux pénibles. Qu'est-ce que le Congo a à voir aujourd'hui? La Mouka, soyons sérieux. Parlons maintenant de la Mouka. Si nous sommes sérieux, le peuple congolais, nous qui soutenons nos leaders. Combien de manifestations Oyo et Salami, Oyo Lelo et Salamité. Tous à la Basembo. Qui finance les manifestations? Mais tout dans la haute, tout dans la Nanya bandaye ko financer ba manifestation obiso to bandaye ko sala au nom de la Mouka. Ce bon lobité no panza mpoke mikolo ezoya. Poto longolo ne tape pas distraction hein. Mboki comme une danger boye. Bila bo vendre biso kala ba distraction qui financer makambo to bandaye ko sala. C'est la séparation mutu la mutabendi koni na ye. Chacun pour soi Dieu pour tous. C'est la Mouka koufie koufa une fois pour toutes. Arrêtons de nous distraire. Tu ko distrait biso. Soki bo moni ke boko zonga la bokende boyoka na bo réparer place au bozalaki. Au lieu bo kotisa biso ben ennemi. Lelo ba régner to banda ko sala jeu d'ensemble. Lelo to comme ba adversaire. Parce que tant biso to linga to éclairer opinion ba latisi biso casquette moko. Ndeko langa libala ni ekufaka la ngote. Si ba bemba ba kenda la moni bisika ba otombola bango te, ça veut dire Muzitu financier. Muzitu aussi il était puissant, il pesait. Ya ngwana makambo la bino sala bilo pasi. Pourquoi tu as tambolaka bongo na discours moko o esele kilango? Félix a tellement le bima comme malonga. Alors binga na dictateur. Na kangi sabino. Bama boloko e kotonda. Attention le mosi nanga. Et pour la Colongola ta pouvoir biso la Gisèle. Parce que quand Denise décide, ma bego contre la Congo. Denise a pesé na ba poids parce que biso lelo tonyo kwama. Alors le to bunde tumba wana bande kolanga. Au lieu total à ma ponami en 2023. Suivez pasteur oh na yebiete. Ninya banda ko loba biso. Kabuya l'homme puissant. Papa Etienne. Yebisa Lumumba. Yebisa Musée. Yebisa Mobutu. Moyibiele kinako. Boya kozwa bango. Basamba go. Oh oh. Chile. Mais aujourd'hui, on nous a interdit. Qu'est-ce que pasteur interpellé? Na gouvernement Oyonde Konanga, ba komi kokanga biso munoko.
Aujourd'hui, tout le monde bazo lukaye. Aujourd'hui, biso sode toza soko sale mission faut kimo luka soko kelola la wapi. Soko silisi faut kima. Toyo kasoni peut passer na biso moko le tumbo tozo bunda bo pesa nga casquette bolingi je m'en fous. Moi je défends ma patrie. Trop c'est trop. On en a marre. Toko kufa le ko banyama parce que ma boloko ekotonda, parce que Félix il est devenu dictateur, parce que photo kangama. Botela na vidéo oyo. C'est comme ça que toko tika République démocratique du Congo et tout ça la focaliser la ko kizaka bato. Qu'est-ce que bilo bosali po bo akizaka baninga? Suivez. Mutamboka moninga na moninga na otia mutamboka moninga na komoninga moninga na komoninga moninga na oza 2023 ke bozwa yako lukakusala di yo moninga ka na no yo sana mbongo tena na tukoza moninga nde mutamboka moninga na otia yako na kabila 2000 okobela liboma pomba solo moninga yi olokota matiti ke bana biloba lobayo o le deki apamba yo Tamboka moninga no, te moninga moninga no. Allô? Ah oui. Ça, to dénoncer en côté. Mbango ebele boy mutola nani? Wa chepe choko makasi boy. Nani wana zo finga biso babolole? Nani wana zolo bakela bamba bilo $2000 basona kala mutambango te. Bientôt 2023 o 2023 bilo boku fela. 2023 élection yango yo. 2023 balaxi bilo ke basona kala mutambango te. 2023 balaxi bilo ke fa bamba. Oh Seigneur Jésus-Christ, ça c'est quoi mon Dieu, mon roi? Aide-nous et aide mon pays, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la République démocratique du Congo. C'est toi qui nous as donné tout ce que nous possédons dans notre pays. Seigneur, 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 je t'en supplie. Seigneur, je t'invoque. Dieu d'Israël, Dieu des armées, Dieu de la République démocratique du Congo, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, donne-nous la force, la puissance et la domination. Oh Dieu! Moutouma Kombo Yabimi, à la Kisimbongo, Osokoto Benge Komboni. Eh, frère Patrice Nanga, mais quand on a des Benge détourneurs ou Benge voleurs, Mbongo Wane Uchuape. D'où vient cet argent? Azu yango wapi? Nanda kwa tata na ye, nanda kwa mama na ye, n'est-ce pas na zone à Congo, biso tozo souffrir, biso tozo nyo comme Moutouma Kosolo acception Mbongo boy. Et muto la biso torotika ye muto azo l'acception mboko biso toronyo comme uti wapi ya sali musala nini et mena biso babila biso bokeba et koto e bandeko la biso baza ko distraire biso poto to avancer te tozonga kasi malaka za départ tozonga na ba débat moko inutile au lieu basala loko abatu mikolo ba grand personne. C'est pour cela Félix a offert biso politique eza faible. C'est pour cela Félix a yebibino a yebi que vous êtes pas des politiciens et voilà la faiblesse na biso parce que biso la biso au lieu to avancer mais tozonga la sima ko talisa kama be ya baninga. Hein? Politique, wana balobaka. Hein? Balobaka nini? Kabuya. Dominer pour mieux régner. On n'a pas besoin de ça. Tolingi biso soto régner et to diminuer personne. Nous voulons biso soto zamakasi. Ceux qui l'a mais plus c'est 49 faza faible ngala bendaye. Mais ngala kolak sa faiblesse qui l'a mette parce qu'il a ma cause à la faible ko baloko angate mais qu'il a ma cause à makasa robimisa misolo po te biso to avancer. Qu'il a ma cause à la faible. Bakangiye mais azala bande kone basa la coup de pouce. C'est ça Congo ya lelo popso to bunda toza na Congo ya koteka baninga te to Congo ya kotomboloka bolumbu ya baninga te toza Congo ya unité mutu moko za meilleur te si on était des meilleurs mais biso to lalité mais vérité désir ne kufite nous sommes pas des meilleurs biso tout aux amabé mais maintenant tout changer parce qu'on a assez d'iré sur cette montagne maintenant tourner vers le nord pour faire la conquête de la République démocratique du Congo. Notre pays est envahi. Aujourd'hui les Burundais sont là. Qu'est fait le Burundais? Il fallait qu'ils aillent ensemble officialiser mais Burundais yangomoko parce que Ouganda c'est quota parce que Burundi est quoi Rwanda c'est quota parce que les M23 les FDLR parce que des sorciers de la République démocratique du Congo sont là. Menez-les en train de nous distraire pas tout à la guerre moko ya mabe biso biso to ina na Congolais tozo yokalate tangu tozo bima ka muke tangu basa ko enlever ba balobi ba enlever bango parce que bango basa ba soulard. C'est comme ça que bazo ko affaiblir combat. C'est comme ça bolingi ba diviser biso. To boy na biso division, to boy ba distraction. Nous voulons avancer pour to bundi la Congo. Congo est sérieux problème c'est la balkanisation 2023. Parce que Félix a pesé la ba poana. Félix a pesé et voilà, Alexis Bilombongo. D'où vient cet argent? Papa tu sais que tu as compte moi ba ne ba sakala na mbongo boy. On a tout bané ko envier Kabila. Et maintenant les Congolais demandent pardon à Kabila. Parce que va causer la Kabila identité. Baloba Kabila za rwandais mais il n'est pas rwandais. Maintenant qui est Kabila? D'où vient Kabila?
Où est la maman de Kabila? Où est la papa de Kabila? Les peuples congolais, où sommes-nous? Tande to komi ko tourner e biso moko. Tande to komi ko baluka. Langage la biso moko, mbongo la biso moko komi biso ba bololé. Pasi mboka la biso moko to ko kalikambute. So to vandi, olingi ka obimisa ndekolo mabe, olingi ka ko trahir ndekolo yo na place que oh Moïse avait vu ça tango libéré bana Israël Égypte. Batuna ke nani datablir ça yo. Chef na biso olingo bomanga ndo bomaki égyptien bateki Moïse akimi. C'est comme ça les peuples congolais. Misala mabe, mitema mabe, balingi babomela biso mboka na biso. On n'a pas besoin de politiciens. To bunde la mboka na biso. To boya bino, boza mabe. Congo a politique ya bien ezate. Bozo ya po bo s'enrichir na bino na bana bino biso tika la ba malere bana biso lobi batika la ka ba bola, po bana biso batika la ka ko yembela bana. Biso to lobi te. Ça va changer. Tout doit changer, tout va changer. Toko telema, ataboko inabiso, ataboko boyabiso, ataboko déstabiliser, ataboko lukabiso, mais il y aura encore des océans. Oh bako bima pour la défendre. Mais toko kufate soki libération ezwamite. Dieu n'est pas contre nous. Il est pour nous toko tambola pour la dénoncer. On en a marre de tout ça. Félix Azako s'est manqué la biso. Et toi à côté il peut se manquer la biso et bon kanga peuple bo aveuglé yango les églises ezo saka la biso tout consort de congolais a comme mutupamba Nicolas minéré na et bango la bakoti après to lo biso la baburundi to abandeko parce que ba ko sécuriser ba kangi bunagana lelo monesco le be qui était faut ba futa yango mbongo nango les congolais ba biso ki monesco ki ba est ko za balkaniser mais na 2023 balkanisation pour Félix Aotikalata. Félix Aotikala. Pour Félix, bon mon exemple. Botala makambo elekele ba on a kitambo la zone c'est la bilo makambo pour bon mona. Kabuya cha. Fachi, tout a Fachi. Yo, Fachi, Mabungu. Fachi, Raïs Aleki Fachi. Oh, et il y a magasin tombé. Oh, Fachi. Oh, et il y a Kabila la Fachi Aleki. Wana kitambo bomoni Kabila les raïs na peuple bomoni Félix alekani pamba élection yangwala élection 2023 Kabila leki la population raïs na kitambo wana kitambo raïs Che Guevara mais natango a Félix puis ce qu'on Félix Oyo a kosala par tous les moyens Congo kende pour avoir deuxième mandat. Tango ngana otozo swana. Tango ngana otozo fingana. Tango ngana otozo luka oyo aza malamu o aza mabe. Ndeko nanga bana ya famille baswana kala se envula. Soki la kati ya famille to komi ko tiana mikuwa e komi mabe. Bana ya famille baswana kala se ambula. Bo coopérer. Bobengi muzitu boyo kasonité muzitu yaka ozande ko la biso ozala ki pe bien na biso ozala ki pe mabe na biso mais biso to sepeli que to sala front to zonga ka ndeto ozala ki to cheka fayu le président pour na ope ko peser au lieu boka bona boyo kani tout bonnement bo expliquer biso pe o to linga kabino to koti to lobeli likambango. Mais tout le balandenga bien, landenga ba la famille. Vous croyez que la liroto que Martin Fayulu m'a dit dans la présidence de la République en 2023, tout le babo solo. Vous croyez ça? Lande mboka peso kende boy. Bozon dit ba que président Martin Fayulu m'a dit à la président à Rosoa. Vous croyez ça? Mais ce que la reçoit na boy, et ça déstabilisation encore davantage.
Et ça déstabilisation. Bon, prenez l'exemple Lelo. Mouzi toi qui n'aille pas comment travailler na Félix. Qu'est-ce que Bilo va gagner Lelo? Tolobaka, oui, Azaki collabore. Il a travaillé avec Kabila. Azalaki konso bambongo. Bango ba ibakate. Bana ko détourner. Tolobi bongo. Mais na simalango. Na simalango. Nini ya malongi ko bota. Na simalango bo meka oyebsanga. Failo vanika la faden. Alors pour pas fois qu'il peut ako ba pe collabo. Botika Ezamabe 2023 eza balkanisation à République démocratique du Congo. To tourner mis sur la biso la rotala dictat ba mo au Félix alobi la biso. To tourner mis sur la biso ya ko aider ma mari. Bo tchaye place moko ko za servir na libotala ye. Parce que président na ye a tchaye na monoko. Eza passe. Toute la vidéo de Golanga moi sur. Bonjour, je viens répondre à la vidéo du président taliban Félix Tshisekedi qui nous a répondu ce matin par rapport à la situation de maman Marie qui a été injustement, arbitrairement arrêtée par sa femme en complicité avec lui-même. Premièrement, je viens d'abord dire merci à Félix parce qu'il a aidé nos compatriotes qui attendent l'Engunda ici, peut-être qui ont été refusés. Moi, on peut savoir par rapport au président Félix Alouaki qu'il n'y a plus rien au Congo, vous pouvez rentrer. Aujourd'hui, il a déclaré ouvertement que la dictature est déclenchée au Congo. Il va marcher dans la dictature. Donc, il ne veut pas les gens qui vont venir contredire ce que lui va dire ou ce que lui va faire. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi nous oblige, nous, à lui montrer, à lui donner les preuves par rapport à la nationalité de sa femme, par rapport au vol qu'il fait tous les jours, qui est le quotidien de sa vie en RDC. Félix Tshisekedi dit yotan wako finga Kabila ki aza Rwandais. Waki na preuve. Oko l'acception suba sma yo aki na ngotan wako finga ve Kabila kaza ke Kabila za nani Rwandais. Ozanango. Ozana preuve ya muyibi yo sakilo ba ke Kabila na bandegone ba oyiba ba osesa ba passeport soki nous pandini ba zongi ba ke. Tu as des preuves à nous donner? Ou c'est parce qu'aujourd'hui les Congolais ont dit la vérité à ta femme, que les gens ont touché à l'endroit qui fait le plus mal. Yango on a tu as eu le kilo de venir nous dire que nous on doit te donner les preuves. En venant faire la campagne, Félix Tshisekedi, tu avais dit que dès que moi je suis président, je vais fermer toutes les prisons du Congo, que ce soit l'ANER, Demiab, Sisera, Kokangama. Pourquoi? Parce que moi je vais amener ma nouvelle politique où tu veux nous apprendre maintenant que si on veut faire l'opposition, on doit apprendre. Je ne sais pas si tu ouvres déjà un institut où on va venir apprendre l'opposition, où tu es devenu le leader de l'opposition au Congo. Donc c'est toi qui connais, c'est à toi le gourou qu'on va venir demander de nous apprendre l'opposition. Toi, aujourd'hui, tu vas nous apprendre, tu vas nous dire que tu vas nous amener devant les tribunaux, alors que Pasteur Guili est en train d'insulter, alors que Gilles Monnier est en train d'insulter. On t'a jamais vu venir faire conférence de presse, que Gilles Monnier, Pasteur Guili, il y a la politique, il y a intellectuel, il y a tamayele, il y a il ne faut plus jamais insulter les gens. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, tu fais faire conférence de presse, bofinga ngate bolo ba mabe mosi ngate bolo ba malamu makamuna biso mabete naibite etc. Tu as déjà vu toi en Afrique ou ailleurs un président qui monte les avions comme toi? Depuis que tu es président, tu es dans les avions aller retour. On nous raconte des salaires, tu as ramené 3 milliards de dollars. Tu nous as donné les preuves toi? Ou bien le Congo c'est appartient à ton père ou à ta mère? Et puis tu négliges encore une maman congolaise de 69 ans qui a peut-être l'âge de ta maman. Ou peut-être maman n'a cause à mikolo. Tu dis maman ou moko boye. Tu la négliges, une maman congolaise. Un président incompétent et mal éduqué. On va bien t'expliquer, toi. Tu vas bien nous emmener au tribunal. Tu te prends pour qui, toi? Le Congo t'appartient à toi. Tu vois qu'être président, c'est devenir le roi. Même le roi, il est des conseillers au Balobela. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es un Congolais comme tous les Congolais. Qu'est-ce que tu crois? Comme maman Marie a dit, ça veut dire son mari aussi peut devenir président. Tu es devenu président, tu es devenu l'empereur. On peut rien te dire, toi. Mais tu te prends, quoi.
On va te parler. Si tu vas nous amener aux prisons, on va aller. Mais du moins, on t'a quand même dit la vérité. Et c'est Bokani, ma mari, Bomoni, ni on est long. Bomoni, vidéo, ma fille, est long. Non, on en a. Et continue pour les cas de génération en génération. Bon, que tu étais un incompétent. Tu étais un président voleur. Oui, tu es un voleur. Ah, ok, oui, tu es un voleur. Mbongo s'enrichit, on a yayo. Tu as amené ça d'où? C'est l'héritage que ton père t'avait laissé. Où le Congo t'appartient, tu peux faire sortir et faire entrer comme tu veux. Tu n'as des comptes à rendre avec personne. C'est ce que tu crois, toi. Mais vous vous foutez des gens, quoi. Niaki Rosana Congo, t'as que oui, Rana Congo, c'est une Rwandaise. Ah ben oui, elle est Rwandaise. Parce que tu as dit à Kabila aussi était Rwandais. Est-ce qu'on a demandé des justificatifs? Hein? Tu nous as donné? Au bimisa il passeport à Kabila. Il y a Nino. Tu as gagné l'exception registre à Rwandais, le Bikala, il y a Rwandais, au Tanzanie. Mais pourquoi toi, on t'avait pas mené devant les tribunaux? Pourquoi toi, on t'avait pas accusé? Un dictateur comme ça. Tu veux nous apprendre l'opposition à gourou, à secte. Vous prenez les gens pour des cons, hein, ou bien pour des chiens. On va te dire, même Abisso dans les tribunaux, même Abisso, quand tu vas enfermer tous les Congolais au Yolingi, mais la parole continuera à être prêchée. Incompétence, nous, qu'on a toujours publié dans le public. Au matin, au kita. À moins qu'on exerce politique, il y a des pour bateau, ils ont enlevé, 90% ça balouba. Bateau, ça va tout m'habiller, 90% balouba. Mais quand tu viens crier comme ça sur la place publique, les lobbies ici incompétence, non, incompétence au étalé en haut, libanda. Les lobbies pensa au bimi sans vêtements. Les lobbies pensa au bimi, les lobbies où il y a pas match quoi. N'indimite batouno rien de d'abord mon logo barrière au loba mais trop. Mais je vais préférer que mon loup bien taliban ou Tchamakelele qui viennent avec les preuves que oh yo salé liban. Aïe le bisson. C'est que tu as fait. Il y a que 4 ans. Vous croyez qu'il va rester combien d'années? Vous voulez combien? Kabila fait 18 ans, il a fait quoi? Bon, vous voulez qu'on donne 18 ans aussi à Félix alors? Qu'on lui donne aussi 18 ans, comme ça on verra ce qu'il va faire. Comment le Congo deviendra l'Allemagne? Ce qu'il va faire. Comment le Congo deviendra l'Allemagne? Bande d'incompétents. Bande de bons à rien. Tu viens insulter maman Marie. Aujourd'hui, tu dis, maman Morobo ya Moubangue. Tu as déclaré qu'aujourd'hui, ta maman la Marthe, là, tout le monde va la manquer du respect. Pour manquer maman congolaise. Alors, Marthe, tu peux te tenir à place. Mais ok. Comme ça, il y a au fond là-bas. Pourquoi il y a une fond là-bas? Si il y a Félix. Si il y a un tintolo, bateau, bateau, na monstre, Rwandais na canaille. Ah, Rwandais na canaille. Yo, pour moi, il y a canaille. Tando, comme nous avons, yo. Oyibi to zuwa. Ongo bani salaire, ya musani yosa. Ya musani yosa ya matana bavion. Ya matana na avion. Ya ke ko tembola katabola ka bitambola mwanza batu bo sa indépendance atemi ke. Poni bomba ya raté. Ka yo kenda. Incompétent. Oya pocha makele la bangenge ka wa ko loba ba kangisa. Foin kangisa. Kangisa ba nyoso lingi. Ato kangiso mona ba misuba ata ba bébé ba loba likona yo. Penungo kanzambe ali. Yango, j'ai fait appel à tous les peuples congolais. Je ne parle pas aux insensés qui comprennent rien, qui viennent mettre du bruit ici, des tambourins. Je parle au peuple congolais. Prions dans la vérité. Dieu est capable de faire un miracle. Quand Félix soit un incompétent, bon à rien. Un inutile, il y a un bon, on a vu c'est bon pour rien. Oui, l'acception de Yosa qui chérit, nous n'avons pas. Aussi, c'est d'ailleurs que ça va flair dans ma porte. Au ménage, je l'ai tu vas fatiguer, ma présence pour un compétent d'oki. Yo fais yo zela no au premier soin. To ya sous comme ça on répond bien. Gourou nyama tata. Chibelebe. Merci beaucoup biso tozo bundela Congo. Mais tu peux ça rappeler conseil maman missionnaire parce que Nzamba pesi biso motema ya kopesa conseil. Conseil nangé ko la bienvenue pas na ote je m'en fous mais moi je me bats pour ma nation na mona ndembo kalange zo kufa. Na bonde la mutute na melisa mutu babelete mais faut topé sa nourriture solide pour aider République démocratique du Congo. Notre pays est envahi. Notre pays est cueilli. Makambo nyoso ya mabe e monani lelo. Et Félix pas concevoir pouvoir na ye alobi ngana ko kanga. Ngai na comme dictateur. Ngai na ko sala boy. Félix nous a promis que na est pour bitumbo ici là. Que no vanda kuna si lelo Félix a tonginda kuna na est était. Alobaki akocha base militaire hein. Tomoni bato bayaki awa soki bananyo bato ba Claude Van Damme rien ne va tourisme na boîte de nuit comme là comme sangati ko silisa. Alors aujourd'hui bande kolanga au lieu tout ça la bloc ya force biso ba autour la souci indépendance to bunde la Congo le président nyoso ba ko tia président la ko kolabo parce que pays est occupé Congo est l'occupation bande kolanga. Bon comment biso to ko sepela biso moko autoza bana mboka
tomi na lolenge oyo to pesa accès la bapaya o bazo kota ko ya ko mboka la biso o baza ko envier mboka la biso comme ya bango o baza ko puiser na kati ya richesse la biso po bango ba bonga biso moto bonga te ndeko nanga courant e bebi ko beba eza premier langa ona moni tozaka la courant te na oti ko yebisa bino makambo ya po maréchal lobi to lobo kule ko bukana mais le loto lo bana biso bato tolingi Congo bon mona Congo ndene eza bien bon mona lire au Congo ezo kende na misu na bino bo tala ngondene bon mona pa ke pays na biso zo ke bien élection ba imposer bo élection ezali bo ki deni a telemi abandi koloba il y aura élection et qui sera le candidat président de la République nana ko triompher nana ko zo pouvoir ce n'est pas les occupants. Félix a rapporté deuxième mandat parce qu'il est occupant. Parce que pouvoir na yende baza ko tambwisa yango. Mais si ko na biso ba congolais to tourner regard pe face na biso. Bo fianga ne bo mesala ko finga bo pesa nga casquette je m'en fous. Mais bo mekana ko lobalanga. Na 2023 yango e ko sala bino passe nini au lieu to banda ko bunda lelo. Oui ndeko nango lobana ke na Congo Brazzaville eza Congo ou bien na ke na Mbanza Congo eza Congo. On n'en disconvient pas parce que oza bololé oza nyama. Soko lia kabilo ko Angola le reste zo faire souffrir ba kolo ba angolais bango moko ba yo ka pasi ya mboka la bango bazo ka pasi ndenge ni mboka la bango comme lelo mais tele yo bololé ya congolais tema na mboka no nzale zali ozo sepela la Angola mais ba kolo ba Angola ba angolais ba yo ka pasi ba bimboka la bango zaki bongo te mais po oza congolais ba pesa ko ka bichika yango ozo sepela okoma ka bilobela mais mawana onde kolanga moi je me bats pour ma nation na défendre mboka langa lobi na histoire na ozala ke na bundela mboka langa mais yo lobi ozala histoire banani ya koliaka biloko baninga bole moko bona mboka na enzale kota kima na mboka bato ba osakala bino na ebite so bato ba kosepela boko botani ba oboma ba paya na South Africa ndeko langa cha yango. Donc tout ça censé ya ko benga bandeko la biso o bazala South Africa pourquoi ba maltraiter biso ndenge wala parce que bazo pesa biso makasi ke to bundela mboka la biso parce que bazo loba la biso ke yo za la pays riche talande ba osakana yo soko ko bunda to kimaka na mboka bapaya ndeko langa bozonga ko to tabilo so boko kande biso to bunda boya ko to bundela bilo la front to ça la guerre tamuso po boloba libanda mboka na ba wifi baninga yo fele bon mona ba congolais baza atende ba oliaka la basanya ba Kabila ba Félix bon mona te po ba ko kapete souffrance eza makasi na mboka la biso mais biso to tomboli mongo to lobi il faut to bunda il faut to longola Félix la pouvoir il faut pas Félix ça la biso biloko zo sala biso Félix abane ko envier Kabila Félix alobaki Kabila non plus à longwa mais il est pas comme riche. C'est seulement Mouzek Laura Désiré Kabila quand il a crié que je suis congolais, il faut Moutou Nangé Sala de Babomaki. Quand Mobutu a réfléchi comme un peuple Congo, alors il faut na bongisa, Babomi Mobutu. Alors Félix a réfléchir tel au la congolais, à réfléchir tel, à Teka Congo. Alors maintenant où sont les politiciens congolais pour défendre la patrie? Oh bisolo sotonito que le tous à candidat président et ba collabo. Aujourd'hui Moutou so tchaliba naé. Nana ko voter. Nanya ko voter Moutoulou sera comme candidat président. Ah, là, voter. Ce ne sont pas que le soutenir système. Nanya ko voter. Et le bête à pasteur n'a la botika parce que boyebi que Kabila ndé à cause de Félix. Parce que Félix a été à Congo denga ote kaboy. Balkanisation en 2023 et Congolais comme on est sous passe ya ko sakalate parce que ba mabolo ko ekotonda et tout Congolais okanga munoko la yaluka moyabi malibanda mboka. Enlèvement ya Bobo pour ba libérer Bobo. To benga ki ambassadeur ya Russie. To bengi ye nda ambassadeur a bengi Kasongo nde Kasongo benga ki biso lobi te bozwa kimia boza na marche te le Bobo ba libérer bato bakanga ki Bobo ba bina ye ba lobi to kanga bino tout mais tant to kanga bino to ko beta bino te to ko punir bino to ko nyoko bino na nzala Bobo bakanga ki ba maltraiter te ba kotela kata boloko ba vandisi nzala Bobo ameli mai te
bobo alei biloko te pendant 2 jours le ndenge ba osala biso bongo parce que ba torturer biso ba coincer biso pour la nini totika kobundela mboka et balobi ke Monusco ekokende te. C'est ça ba congolais que vive l'élection 2023 balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est ça que les Congolais veulent. Mboka la bango la balkaniser profitable pour la nani. Bon ah na to ko bundate tango ba kata mboka biteni ndeto ko bunda ndekolanga awa tozo bundate. Les politiciens congolais, si vous êtes les vrais, vous désistez de l'élection. Botika Félix est un candidat président. Biso nyonso na biloto sangala. Tout ça la guerre. Ceux qui Congo a sali guerre bandekolanga. Ba banga biso. Ceux qui poni balingi te biso to revendiquer ba droit. Parce que ba banga ba congolais. Mais ceux qui to bundete bandekolanga. To tikali kaka boy bandekolanga. Ya solo penza bandekolanga to tikala kati ba fitilité. Qui sont pour Fayoulou, bateau batelemi. Qui sont pour Mouzitou, bateau batelemi. Ah, Congo. Maintenant, qui sont pour les Congo? Ouais, bango. Parce qu'aujourd'hui, tu es comme un fan. Ne touchez pas mes ouais, ne touchez pas mes ouais. Maintenant, Congo. Ne touchez pas la République démocratique du Congo. Ne touchez pas la République démocratique du Congo. De c'est comme ça que biso moto te kamboko la biso maïle zo longwa biso. De te fonder le cas débat ya batata baninga. De te fonder le cas bateau basi bazwa na bango. Ngai na yo to so lukato bimisa mutu pe lobi peto comme batu. Mais to ça komi étouffé. Bazo benda biso la mo singa moko. Non, les peuples Congo. Non, bande kolanga. Non. Derrière bango boko zelo côté ba pesa bilo mbongo te plutôt boko mi kokima. Derrière bango bozo ko makaba umbo côté kamboka la bino parce que sa politique ya ba rwandais o bazo lingate bino bozo la ini. Et c'est là qu'on divise la maman missionnaire parce que bayebi que maman missionnaire ko pesa océan mo eloko il faut maman océan batali se mabenanga po ayinanga OK soki ka maman missionnaire ayininga force moko yanga e baby na au travailler ndeni. To solo la piston. Nous sommes des chrétiens pays laïcs. To solo la. Papa Blanchard da bengi bilo encore. Papa Devos beaucoup tana bo solo la bo apaiser l'esprit na bino. Et là comment on va comprendre. Vous avez besoin de Mouzitou. Ma fingo wana. Vous avez besoin de Mouzitou aya boyokana. Alors vous avez besoin bien. Nako finga ndeko pesa kanda ndeto bebisa. Mais ce que tu mets ici, bas cadre bas sololi ngala ebike boyokana bilo parce que Mouzitou pas bande ko peser. Mouzitou bande ko peser. Madilu ayembanze mokolobi valeur eloko ya moto ekoyebana kasima kaka soki ebungi. Alors il n'y a jamais trop tard. Que vive le peuple Congo. To solo la malamu poto bunde tumba ya ba valeur. Biso n'interpeller peuple congolais, sortez au milieu d'eux. Tolongo la kati ya distraction, tolongo la kati ya makambo ko pesa biso litomba te ngai na yo. To que le funda Félix. Ngai na yo to telemela ba Burundais. Ngai na yo to telemela élection financée par des Américains pour lobby na tongo mboka na biso ezala balkanisé te. Soki to tiki bilomo bomoni ba vidéo que Dieu bénisse. Merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi Misapu électrique. Merci na Pape Dieu directeur de recherche stratégique et Sango Mokonzi Parabe Miso Bangai. Merci na Bana Kimbangu Diantungunya. Merci na Bana Nabilaka. Merci encore une fois na Mapinga Nelonga. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'opération Jeanne d'Arc. Que vive l'opération Sauver le Congo. Que vive la guerre dans notre patrie. Que vive Bruno Mimbenga. Que vive Josué Lumumba. Que vive Bobo Moulele Tikanzambe Alola Apambola Biso. Merci encore une fois Nanita Babe il faut que moto na mboka ba maman missionnaire maman Odeti pe bakoko Lumumba nzamba batela bilo. Merci l'équipe à soutien au CEO de la presse congolaise équipe pour la télé États-Unis d'Amérique la mboka yamana nanga na kunya dolanga. Merci na yanga mokonzi d'Angleterre. Merci la papa Michael na France, maman Célestine na France. Merci na maman na Jolie na Suisse. Merci la maman Dolo. Merci na de Brino mon mère na Autriche, merci na la Chabienne na plus 49 na Aken l'unique la Katangese Anzela Emine le colossia de la presse congolaise qui l'a mais plus 49 boucle le conde Fampekato. Merci na
Papa Mapassa, merci encore une fois. Na Toulouse, na moni bongo Charlie Chobo, merci encore une fois na Toulouse. Merci na Papa Mapassa, prompt rétablissement na Maman Jovi. Merci na Maman Pasteur. Merci encore une fois na Daniel Ngenda. En tout cas Daniel, merci. Merci encore une fois na Petit Frère Zola. Merci encore une fois na Papa Toussaint Molongani ya Mama Elo na France. Merci na Bino tout au Bozako soutenir Bisso. Merci na grand frère propre. Hein, merci vraiment. Merci na Bino tout. Ingeta la bana vuluzi. La patrie ou la mort nous vaincrons. Papa le frère de Maman Clarisse, elle passe à l'anga. Il nous assez intellect. Ba maman moto mojali moto mozimamité. Ba pour amener Angola no bon dia botard de bono itlaire monsieur comme la Bino. Joyeux anniversaire à toi Florencia Matondomido. Que Dieu te bénisse et merci encore une fois. Na mamour, merci na Bino tout. Mais hello qu'on a sengi Bino bande kolanga. Merci d'être abonné au Séance du Congo. L'émission du début jusqu'à la fin. Vous partagez, vous commentez. Le numéro 1 au Séance de la presse congolaise. Mais na tout Congolais conscient. Ne tape oyo ndekonanga. To fingalate. Mais to longo la Félix. 2023, Félix a dirigé Mboka oyo. Balkanisation. 2023 égale à la balkanisation. Ce qui est bon monité. Les lobes boya boko finga boko pesa nga tendance et j'ai accepté ça. Mais lobby pour na Congo ndeko langai. Boko loba maman c'est avait raison. Bala ba patriage, bo soutenir combat. Les 30 toi devant Monesco. Ingeta.